déjà pour nous kunda bande on a besoin de comme une expérience parce que lelo avec jeunesse ya théâtre ba sai banani organisation ici est commis ça c'est des ordres mais masirika kunda ma bienté parce que message je ça que sai a koki sous ko tourner té na biloko ele kana poto mamba ba combattre olinga kolobango sur evandi nasinga. Fidèle internaute de Congo Promo TV.net, nous allons recevoir Sai aujourd'hui dans cette tranche spéciale dédiée aux artistes comédiens. Donc nous allons parler avec Sai par rapport à beaucoup de choses, par rapport à leur métier. Aujourd'hui pour vous, fiston Sai. Bonjour. Ouais, bonjour Dadi Moleka. Dadi Moleka, quand je parle de Dadi Moleka, je vois directement l'international Azmak, Azmak Makokula, qui est mon fils d'ailleurs, qui est mon fils parce que moi aussi j'ai un Azmak à la maison. Mon fils là qui a joué rôle, il y a Kofi, à Del Piro na Kofi Central. Son vrai nom il s'appelle Azmak Makokula Luabea. Voilà. Merci beaucoup Naraf Ngindou na Alisala en direct à Parigo. Internaute Nyon sur Bozola Nabiso na Congo Promo TV.net na sur Boza branché les lots na Katia tranche oyosa spécialement dédié na artiste comédien et les lots pour Nabino tout ça na fiston Sai. Papa et l'autre bananango les lots ils ont malamoro mamboya epela. Bana ya poto ya États-Unis, ya Asie et puis il y a des pays mususu ya Afrique baza vraiment collé là na likambo Italie makambo ya mama epela ndi babwa kili mbasu bongo aza ko souffrir famille ezolé là balobi mutu mo azo aider bango te bino baptiste comédien bo tiki bango bo tiki ye kaka boye et bozo zela kufa pour fiston Sai abimisa 3000 4000 dollars et l'OMBP président et l'OMBP acha 5000 pour bosomba cercueil et pourtant mutu tangaza nabomo yazo souffrir bozo sala et l'eau comme on pratiquement bana potunyo sozo c'est la réponse tabi. Ben moi étant que le président il y a mutuelle des artistes comédiens de la RDC nazala quitté na outi fraîchement na Maroc na komaki na zwaki suite yango et on dirait que nzambe mutatindi yo poser peu questions tout à l'heure tu étais peu solo makambo donc tout ça qu'on s'organiser ndeko to benganaki toyeba comment to ko sauver ça le monga na lobaki yango déjà pour na kokunda bandeko na biso to comme une expérience parce que avant tola na système mo beso comédien kufi fokolela na télévision ministre botale la biso boyo que la biso mawa cercle ezate place kokunda ezate mais avec Sai lelo to instaura système mo ya estampillé avec hologramme donc badge oh lelo ba artiste comédien to komi pena ba spécialiste kokunda et banda pena na matanga masirika ba mona ndeni masirika kunda ma bien to kina matanga manager to yena matanga ya Yokozuna mais na lobaki yango na réunion moko côté kokunda to comme spécialiste mais alors faut ce que to mekapé comme ba spécialiste côté ko bikisa yango bo moni vienga dio ça so pesa ba témoignage zo le maté ba petit ba Sai na o to sala kipé donc moni parmi ba spécialiste parmi ba guérison to réussir déjà notamment Vengado c'est yo anaza déjà lelo bat ba mona Vengado aza déjà en bonne santé tout musu bazolo ba pitaki likolo te wana ba les ont dit abatu donc wana ya batu kandi balinga lo ba mangam bango donc ponanga le gros la paix to baki ke photo komisa to ko lisa pe expérience moko ya kobikisa sikoyo et ça honneur kobikisa ke kokunda ozomona so bokundi mutata danger ndenge ni makei kaka bo perdre mais so bobikisi mutu c'est aussi plus bien que kokunda mutu. En tant que président, il y a mutualité, il y a artiste comédien de Toloba. C'est que projet nous a nini en fait pour na makambo Italie et puis là parce que bana poto bazota la yo. Pour na EP là déjà vite fait le ko ngamo déjà na zawana ba massa mususu pe bazawana baza mobiliser. Toroye bande ni ka to sala. Toro bande ni ka to sala. O moni lelo ngana ba ndenge bo sala ngo za ndenge. Veut dire biso to ça système tu instaurer système ya caisse c'était poto panzana. Parce que les gens ont des problèmes pour que bon mbongo quelconque
ozomona na mutuelle biso to cha système à caisse té na boyaka système mona à caisse parce que so to bi boto cha moi $1000 mo revendre so problème yé to salela en attendant to cotiser romona mutaboti problème mi boti neka problème pour a 1000 wana vendre wana ya mon to sala système que so neti likambo boye to bengani biki ba comédien lelo ba komi quand même organisé bana mo ba compte bancaire abomba moi $800 na moi $200 na so to bito chata moi nini to cha so pe ba ta volonté ba osala te to bindeni to sala kaka moi te que c'est pas professionnel tango problème ezabo bengana muto rozo pe contretemps soit na compte na banque yo kangani lelo férié imaginez que lelo férié mais mutalinga kufa yo président ça c'est toi na kini to binde to fonctionnaire. Moi je trouve que c'est pas professionnel. On est engagé. Yo attend que président. Je sais pourquoi je l'ai dit et je sais. Mais pourquoi expliquez je sais que internaute nyo sobazolando balingine bayebatka. Et loko raison tozanga na olelo. Obi lelo bakanisela mokonzi mabeka so babi ke kese za na kibokonzi wana. Zobanga ba accusé yo yango wana. Non banga ba accusé ngate lelo soki to bika par exemple nano ke toujours à $10,000 to cha e vendre na caisse bat bando wela derrière ko za mokonzi. Mais sur le réalité, moi je suis le président, je sais ce que je dis et je sais ce que je fais tant qu'on a dans les besoins. Donc yo en tant que président, on vivre pour la spéculation bat. Non. Mais oui. Ngana oyebi solo mo toi na Congo. Monde entier, mutuno so azala congolais aussi azwa chance à na Kinshasa, ayebi ndenge to fonctionnaka. Mais na yebi si OK de matin au lekate au monde ba comédien ba retrouver les épela à la congolaise pourquoi voilà. Pourquoi on va la congolaise mais on peut pas toujours continuer comme ça en tant que président on va voyager tu me déçois totalement pourquoi parce que président vous en a compté vous en a questé pourquoi yo président zo banga et ba accusé yo na lobi to tikali bongo éternellement mais to bandi eloko yo to bandi beaucoup fait les GBL to monya okaka est-ce que biso to zana rapport to kufela to bandi mona ngo déjà papa Chaba to mona ne baba nani le vieux qui le vieux attends non pas sans souci on a l'oculité papa Leka Suzuki nani Doudou Ngafo Vedouda souffre fort. Pas bien on nani. Bizarre Pamba Afrique du Sud. Omoni ti ayeko kufa. Omoni. Pourquoi? Parce que eza pour na désordre na bino ninga na kokoloba. Ngana oloba ke lelo avec jeunesse ya théâtre ba sai banani organisation ici ekomi. Tozomona ngote. Bozomona ngote parce que bozarana bisoté. Organisation zako za maloba te non. Bozomona ngote parce que bozarana bisoté. Et là on faut bosana raté. Il faut pas tant que solo lana yo faut ba que tout ça d'abord c'est eza aide tout ça qu'on s'entraîner d'abord tout ça qu'on s'entraider au monde donc et loko la mutualité oui ou non na bina yo ke yo za président nini nazali président ya mutualité il y a ba artiste comédien mutualité les années ezali pour ba comédien ba yeba quand même que au lieu to benga na ba tombo ya ndeni to kuta to sala ngona mo ordre to cha des ordres na personne ordre. Je suis en train de dire mais oui mais obi auto ça lelo au moins auto ça lelo faut bango lelo muto travailler pour na muto azate donc muto ninga ça na zaraboyi so lelo c'est peu n'importe quelle maladie na obela na bando trouver la solution ngamoko avant intervention ya kosiligate toke malembe non je t'explique d'abord parce que non toi tu c'est comme si auto ça ils des ordres tu as des ordres mais Masirika Kundama bien te tout non pourquoi ça tu as des ordres mais manager Kundama bien te to lobela mamba kundate ça pardon papa pardon avec tout le respect que je vous dois aux responsables aux responsables muneni aux mutu mona respectera au 200 millième fois na yambayo oyebi to yebani très bien t'es mon frère na linga mingi na respectera pe mingi na lobi boye tonga na zo beza désordre déjà pourquoi to lingi te boloba mutu akundami bien to lingi plutôt bo changer discours boloba boye mutu tel ba soigner qui est bien ki boloba que mutu akundami bien toza un exemple ya kokunda bien toza pe un exemple à soigner bien nani a soigner bien ngadia et là on y bien soigner bien ko soigner bien yo parce que vous mena na hôpital les arambon maladi pe omene pe la tozo e sikoyo to bandi ba soin nyonso ya mokili obikana batu musu lelo
Bato musu lelo ana maladie na Suisse. Oye beti 2 ans. Mais tu obi ke biso nyonso ba traitera bien kuna. Ba mboka nyonso tokendaka mikolo end. So beli so ke end ozwa soin. Mais okuta na end wana ezala mutu musu azaka na hôpital ça fait 3 ans. Ça toujours ba pas. C'est pour dire que kobika ya mutu ezalaka mbongo kaka te. Eza pe maladie azobela na expérience ba médecin pe bazana ngo. Oh biso tozo sala pona epela. Eza poison de kona biso mais ça obligation te. Torobi ke totelemi parce que nde toza boye obi tozo travail tozana na ba comme obligation pour bosali mutualité déjà. Ben ah oui, si vous avez la mutualité, vous avez une obligation. Vous êtes responsable de la mutualité, vous êtes censé... Est-ce que vous avez une mutualité dans ce sala? Tant que vous avez une mutualité, vous avez une mutualité moko oyo so na ko expliquer ngoza sunga ba sunga yo. Donc il y a cotisation. Donc voilà. Esa mutualité moko te ke ya ke donc esa po laksa biso bana mo to tshaka badji pona nini. Esa la preuve ya cotisation. Parce que lelo soto wono tcha mbongo evandaka pa mutu kingani boye mutu ngo pe lobi boke boye mbongo ezate e komiso ba maka. Utilité banque ezanini. Utilité banque ezaka mutu abandozala na contrôle ya mbongo wana. Pourquoi batchaka chef? Batchaka chef kasite bonga pe na mutu chef ana za mutu te. Yo kaso batchenga na ba chef to mpia biso de penake to lingi bulu ya to benda mo 2000 kuna. Signature za biso de. Yo mpia nga mpiaka. Soto bito landa ide na yo ba président de la République ba ko exister jamais. Non mama ba président de la République te. Ba kondi to ba mokondi na eloro moko boye. Mutualité na biso eza to rememango vers mutualité moko boye. Oyo eko gérer yango. OK. Tout le monde toi siko na Sokodat. Toza siko yo ka toi siko yo na Sokoda. Avec Sokoda boule biso to pesaki. Sokoda a signé contrat na mutualité moko boye o ba comédien bazwaka pe ba artiste bazwaka soin au fele na ba hôpitaux. Tant ba droit d'auteur ebimaka automatiquement Sokoda a arraché ba monta wana neti nga ça c'est par exemple ba calculer droit d'auteur nanga et ça lita mususu $1000. Sokoda automatiquement arraché ta mususu $300 nanga il y a une année à soin nanga gratuit na ba hôpitaux. Na zui malama 700. Alors mutualité biso to ça les aka ke po ça yango ba comédie banda ko lela na TV oyebi ke muto kufi to kebo to le kana TV maman Olivier ministre boy mais banda to sala mo loko ba to ba mo na désordre. OK, merci beaucoup. Le lo ba to ba na suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup président Fiston Saïsaï naninga ba précision yo pesi surtout bito kangamana ti lobby donc ça sert à rien et l'autre lingaki to yebaka solution nini bozozo encore lobby aux akité aux en déplacement aux zongi yo moko et bozo trouver solution bana poto bana mokimo mabaolinga ba zo vraiment suite moko favorable. En tout cas eza idée moko mabete neti epela zo bela na personne exemple tokutana toyebi bon po epela maladie esenga nini ozo sengo taba volontaire non banane onga na che 500 onga na che 200 onga na che 300 ya ba volontaire yango wana cotisation na biso nyonso siko kombe to cha 100 batu nyonso ba omona bokangisi combien o $5000 ngana bike $5000 siko to salani mbaso eza na ya maladi vende ya mbongo ebelete mbaso eza maladi ya mbongo ebelete pona nini kasi eza volonté na motema mabe donc ya nani siko ya binut soki ba ina em soko ba n'est pas président mot epela azana groupe mobimba ya théâtre o elekaka na télévision o eza na ba sponsor. C'est bon ça c'est bon. Musubo bimisara ba tuteke molima pauvreté. OK. Tu comprends? C'est bon. Ça to lobela non yo moko parce que toujours silisa batu ba lobby ebele ba lobby ça atiki ko sala ba théâtre azo sala susu ba série télévisée nde to ko bengango la télé a combiné plus patron a commis plus ba publicité est-ce que ni nous expliquer pas ba internaute nyonso bazolando siko est-ce que mutango a lobby le rwana yemta sala ko fi central Kofi central les pièces na otiko sala gasiko yango ezo sa succès lelo poni musicien sera bimisi album et ça il attaque 4 nazo abimisa ni musutu non bazolo ba localement awa na kata Kinshasa ngana instaura système ya na tourner d'abord Evre et Kepoto même Evre yango na olekisa donc nazu batu to sali boulot bazu ba cacher na bango même Evre yango sur ba noleka siko awa na ba espace na koma na 4 chaînes o na lekaka nazana RTVS 1 nazana
Africa TV, nazali na BRT Africa, tout ça peut na Couleur Télévision. 4 chaînes on a diffusé. Donc on a diffusé 4 diffusions par semaine, 4 rediffusions par semaine qui fait 8 fois toujours les canaux TV par semaine. Donc merci beaucoup, Saï. Toujours si les sassicos, la publicité est zarara, moutonnion sur la salara art. Sur la publicité, c'est art na ekomate. Bande ko na biso ba combattant pour tout style, ça ba accuser Saï ayembela mokonzi mboka, Saï a ça la promotion, il y a élection, il y a président de la République. Et là on nous a message nous a nango parce que message est ça que Saï a koki sous ko tourner té na biloko ele kana poto. Mais na bien, au moni, il faut pas réveiller les chats qui dorment. Combattant a besoin de Yoko c'est mon ça c'est Nengazaboui. Combattant a besoin de Yoko Marambo. Il y a bateau Nyonso Batchaki, président de la République, coup de pouce. Mais en tout cas, na linga pena ko loba suma kambote. Parce que mamba ba combattre ko linga ko loba ngo jour et vandi na singa. Jour comme Europe. Siko batu bo comment est-ce qu'on est au terminal met au fin internet au fait singa on a boy. Lelo yo sa o ba question tout na ngazalo kwa bombe telemi et chesinga be yo zo ope nga limite kena ko fenta bombe na boy kena ko fenta bombe na pelisaka meka ngo boy to ozu singa o tena prise ali sala ozo mona mamoluki singa o bisanga sai meka na lem tseza kagu lelo yo lingo sala nga na minute o bi question na e ko ki o ko bebi sa susu makambo la question déjà bande na combattant ba yebi ke sai ndinga za boy nana pouvoir moko te bien na futi kutu afuti salma beti te papa na bisi yo na lobi ba combattant ba yebi na bango ke sai ndinga za wana sai ndinga telemi boy nana force moko te ke longola kabila place ça. Fidèle internaute, il y a promo TV.net. Tous les artistes comédiens awa namatanga ya papa ya Gino là donc babandel sugo c'est quand même nebi lo c'est ya Micho. Papa Micho lo c'est que la ngana en fait tous les bateaux hein nul ne parfait Gino là. Tous ça namatanga na éviter le banoni ni rose la pour internaute nyonso bazolando na promo TV.net. Lilo bananga sera ke toye lelo tokabola mawa elongo na Micho camarade na biso ndeko na biso otosane musala moko autiko père de papa na ye yango toye tobi Micho azalaka bien asololaka bien na batu nyonso yango moni ki permettre lelo totiki makambo to bande ko sala poto ko kabola mawa na Micho na famille mobimba c'est ça. Merci beaucoup Gabriel Ozali Loba Robaxa par rapport à deux ya papa Micho. Gaza eza ya biso tozala bona msala msa théâtre to kuma bandeko makasi plus que bandeko parce que nyonso o ezwaka ndeko na biso moko ya loko ezwaka biso nyonso to yango lelo eza Micho akufili papa na ye yango toyena matanga ya Micho poto assister to partager mawana ye c'est ça le futur mikiliste voilà quand on lobi on s'exprime pour bien futur voilà na futur te naza déjà na kata mikili na minito d'accord mikili te naza déjà na kata mikili c'est bon msuka na poko lelo na okota na ngana leki voilà ça dit que non to partager ka mawa biso ba comédien mikolo to kufela trop to zaki to perdre bande comme susu papa Micho père to kufa oyaka mawa eza mokano nzambe ne muta permettre muta pesa yepe muta botola bon dans toute chose faut rendre ka gloire à l'Éternel voilà olanga na ko lo bangwana. Merci beaucoup et ça important dans ningo lobeli bozo kufela trop dans tout dans Gabriel moi si pas mais qu'on répond biso tout ça na Camoro est exceptionnel et ça vraiment très très délicat il y a Epela il paraît que ça na mbasu na likolo ya makasi mais mutu moi zo porter aide et on dirait bozila rara beaucoup fa pour assister baninga ou comment. Non pardon question Gabriel Koutouté normalement question
question tout ni pour na mama pela na ebi ke ba de connexion nyonso baza pe na libanda ba ni disons que bozo beaucoup fait sérieusement. Est-ce que vous aurez bino Baptiste comédien Baptiste musicien? Liwa muto ebi place bakanga liwa zati. Mais liwa muso eza occasionné na muto ye moko. Bon, o simba ki so respecter ngangate o katsa mabe ba tuti. Bon, ndeti na monde na monde na sauf ma théâtre bilo organise la raté. Lelo soki mame pela azana kawana tunga tout salon mamba micho. Et l'on a ba président Saï ba président l'a dit Sobe presque ba président nyonso ya groupe fallait tout kutana lelo mais c'est que matanga y a pas micho ba kundiango lelo au plus tard ba semaine tozo banda tozo kutana poto solo là pour na makambo ya mame pela pour na makambo mame pela ne tozo kutana vraiment za pena ya message na ba comédien tout. Et où tu merci beaucoup Gino parce que tous avez notre temps mingité. Gabriel, parole ni message nous ko pesa na poto parce que bazo s'inquiéter trop. Abi comment se fait-il que maman pela, maman est pela zobela bozo assister été azaye mon quoi commis de laisser. Message nous ko. Non, quoi assister c'est trop dur. Toi assister même moralement ou financièrement? Financièrement. Moralement tout. Siko ezo senga ke ye moko alandela baswe na ye ya nini parce que ngaka oketi kama me pelata kende basimba lokolo na kutika ete bata famille na ye baza bandikone baza c'est comme ngamba hôpital to landi biso so to comme na hôpital to landi ngamba hôpital mais sweza makamba ke non bazo simba ngo bazo bongso ebi kandenge mbaswe zalaka wana ngaka kokoke kutika ye kuna te oui c'est que l'église na kutika ye c'est ça otiki pe na hôpital azande ko hôpital ezana ngamba hôpital te pesa ngamba ko simba nana ya mbaso ouais. Merci beaucoup le futur. Ouais, ndegande kwa lobi mbasu eza makambo ya hôpital te mbasu ba traiter ngo mingi na bakoko ndeto yebeli mbasu so eza ki makambo hôpital eza ke to sangana to ke kutika na hôpital alors mbasu ba traiter na bakoko ezaka mo ba geste mo ba sala kaka voilà et za ngo normal obikane. Merci. Bien Gino là dédicace na deux personnes vite na miki bazo la musique. Bon dédicace na vraiment la personne massa na tout ba Ans Luzolo Igor 2 minutes. Hein, bah Igor 2 minutes, bah misusu, bah de Londres, bah ça presque belé. Bah on a beau que personne à 2 minutes, na 2 personnes à bord, mais la robot ça n'a vu n'angate. Il y a un gaboling aussi demande. Il y a aussi un kabelo mbongo na simatel ko kwa mako itaza na rakebele. Merci beaucoup. C'est ça. Merci. Maman Gabriel. So ça 2 personnes à dédicace. Ah non, pe ça ba dédicace nanga. Ah Dino là. Non, pesa dédicace tangue pas Blandini koma motema ya Blaise Okito ibana na ba malamu na pesi mbote nange pa Manu Mwendo mobali kitoko ta avantagé et puis na présent nanga Saï Taya Jésus swag toujours le futur. OK ngala pesa mbote na mwana nanga parce que moi je suis para-français. Celui qui a vu le père a vu le fils. C'est mon fils Christopher Win. On a passé Mbote na Paris, place Azali. On a passé Mbote na Baibanga, les papi Kaba, les grands Kirikou. Ba joueur Nyon so Yaka Brishkop. Na moni ba fils, na moni ba docteur Lami, na moni ba toutou. Mais président Desi, tozo elabino Saï faut beta milliers. Bisomo tozo kwa tike nanko. Tu as tika beta milliers na Kabushkop a tika comédie. Voilà mbote na batutu na Aziz Makukula malgré to suka ka na porte mais Aziz Makukula zaka nzambe na leki na ninga kuru. Na ozome bena ba président Saï. Na toke na Angola uniquement na Kabushkop. Toke ngai Gino nanda na passeport te bandika poto boyo ka pe Gino na passeport. Ça te photo le laka te que non mutu azana mbaso za malade. Mutu fa ko na passeport te to botindele moi passeport. Na 4 wana merci. Na ngana bon sara moi muke shoga bora ro papa français moi na papa so tiki. Papa liwa. C'est bon.